Monisanga loboko naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zambalolo yo azosale zambalolo azosale naipa na yo pananga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na toza un moment matanga eloka na loba na bafani na nga nyonso baba balinga nga mingi baza toujours na confiance pour na belle-vie na bango balinga mingi et puis na moment matanga elo na yebisa bango kaka baza toujours ensemble avec nous ba compatir parce que na moment oyo nde mitemo eza kozoka bango musala bango eza ka kobondela pona biso pour que nzambe o abandera ba plaît ayeba comment yemoko akobande ba plaît nae. Donc c'est juste ça. Base ensemble avec nous. Merci beaucoup. OK, merci. En tout cas, la série continue. Je pense que Boitu Kolanda interview il y a Belle-Vie Kandi. Boka moi teta bomone bato entourage qui il est vraiment aimé vraiment na et pas le monde dans les lots de ce comédien. En tout cas, toujours compter toujours l'interview na biso. Merci beaucoup. na yo papa nanga monisanga loboko na yo sango malamu babombaka yango te ça fait longtemps tobomelaki bino sango malamu ya agence de voyage Safari Travel oyo ezomema ezosunga bandeko congolais na mboka Chypre ozana mwana na yo alingi atanga jeune congolais diaspora mema ndeko na yo na agence Safari Travel, agence de voyage trop sérieuse. Frère Nabisson Benjamin ayeko pangusa pinzoli na miso ya bandeko na biso oyo ba eskrokaki mingi pona ko faire voyager bandeko na bango na mboka Chypre. Safari Travel ezali malamu pona bandeko balingi ko se migrer na mboka ya Chypre ya Union européenne. Safari Travel ezali ko faciliter bandeko na biso pona visa étude na mboka Chypre. Safari Travel c'est trop sérieuse. Diaspora bonyokamaki mingi na ba dépense pour nous faire voyager bana na bino pe bandeko na bino na mboka Chypre. Tala solution yangoyo avec Safari Travel. Soki bolingi bo contacter ye bo bengi na ba numéro oyo. Agence na biso ezali sérieuse makasi. Confiance na mwana mboka Benjamin ezali agence pour na biso et pour na bino ba congolais. Agence Safari Travel ezali sur place na mboka Chypre. Na mbongo mukie penangonga mukie bandeko na biso baza na Chypre. Safari Travel pour nous et pour vous. Soki bolingi bo contacter biso na Kinshasa, bo benga biso na numéro oyo. Safari Travel to CPI.
Nous sommes dans la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, na cinquantenaire, et on peut pas y corps, il y a mélodie. Les lots ezali bongo sorti à corps. Je pense que ces comédiens basés déjà en place. Arrière plan l'angai bozomona kuna ezali bongo et pas y nous autres il y a mélodie ezali. Vraiment to lobby tout cela qui na fait mortuaire ces comédiens bayaki c'était vraiment bien. En tout cas, félicitations à ces comédiens, même Koukouniungu, moi, de Kimbanseke, les Bogards, c'est là qui a une image, en tout cas, félicitations aux artistes et comédiens. Nous sommes des cœurs avec vous. Vraiment, Koukouniungu, merci, Napel Nayo, et merci aussi à Luizon Mbala, les grands mannequins, parce qu'il n'y a pas Benga Kibiso. Vraiment, félicitations à vous, les journalistes et les chroniqueurs. Merci beaucoup à Baninga Nyonso. Oh, tout ça, Moussala, je vois comme Nderening. Second, voilà. Second, Namoni Zala Kotoyo, la Kotoyo, Amina Zala Kotoyo. Second, Tango Moni Tango, Batamedia, Tango Moni Matanga Oyo. Ce que nous analyse nango. Par rapport à Bandé Bandeti dans Soukalelo. Analyse à Matanga on salango dans le organisation ezaki tellement bien na débit et puis tinto comme na souka. Na moni penda en tout cas ba ke bien, ba tamboli bien comme on a nenge veillé mortuaire ezalaki nenge artiste ba toujours sensibiliser, mobiliser, ba toujours uni pour dans la serre na bango en tout cas ezo là que ça déjà départ ezalaki déjà bien et puis dans souka. Mais moi oh na sali moi regret mukie na lelo ezali ceux qui bayebaki ke ba programme ya ba corps eza ebelé dans ce moment à disposition musu beba luka jour musu peut-être par rapport au moni Koya ya batu koya depuis 10h musu baki depuis 9h. Mais le programme ba pesa qui ba pesa programme qui bima 12h balba yango déjà. Voilà, peut-être balinga ba to ebi ke na hôpital na morgue ya cinquantenaire ba exposition ba corps ezaka ebelé. Balinga ba luka jour moko oyo ezaka ba corps ezaka pena ebelé belé pour que batu ba comédien bazwa temps pena ya kolela muninga na bango avant bakene kokunda et peut-être bon ezaki selon avis nanga mais par rapport à l'organisation dans l'ensemble en tout cas Cordon Mirakian vous c'est bon vraiment. Yo Baksanini c'est presque tout dit selon analyse donc organisation ezaki bien au monde de Kwazaki na Pointe Noire mais ils se sont bâtis ya kosala ke Corée awa et to féliciter pe son excellence l'ambassadeur Christophe Muzungu na travail à Sali et pour président Elombe aussi ndenge à se déplacer kitikuna vraiment boyende ezalaka ezala na génération T ezala ninité parce que ba mélodie baza quand même ba génération o teto lo baraneti ya ba papa masumu to banini non mais quand même au Monique et Bazaï qui mobilisé et les choses sont bien passées. Okay, merci. Voilà. Aminata, yo oui, en tout cas, depuis matanga mélodie banda en tout cas réussite totale depuis to na beach depuis to ye nango ti lelo to moni vraiment artiste baza vraiment impliqué na makambwana et ça lit vraiment bien sauf que par rapport à heure lelo to yaki kala mais basi ba signaler déjà qui remanango en retard en tout cas coup de chapeau na ba artiste union surtout ya Congo pour ba honorer mélodie et puis na mboka na biso merci beaucoup en tout cas vraiment Aningo Baksa parce que ça intervenu yenga oui nangana Bakselo omoko ndenge to so la boye ba uti ko interpeller ngelo mona ndeko Zuma mélodie tango azobela et sali ke akufi na 4 grammes ya makila donc ezaki ekomaki na se makasi esali ndengo wana mende to so la na obwe Tcheko. Oui, Tcheko, non? Oui, Tcheko a outi pe kozwa même problème wana komaki tina point ya 4 grammes ya makila. Donc nangina lobake to sala rapide des poids des mesures te. Ezalaka moko soto yoki pende ko côté oyo Tcheko azape par donc nous profitons de l'occasion parce que toza na matanga et ozamala muté lelo toza awa to sala organisation na makambu ya Diana ya pardon na nina loba Diana pe à sonam ya mélodie akendaki un peu na oubliette tant to bosana bandeko yango to koma na ba point o to bosana rapé mingi te bandeko soto yoki likambo bandeko to se mobiliser et ozamala Tcheko a décrié makasi pona état ya santé na mais on dirait participation et salemité. Merci beaucoup. Voilà.
na moni pe nga liawa et nga depuis organisation o bandi tele to comme na suka le to mis accord impression ça ni par rapport à l'organisation surtout organisation ça très bien et ben impression ça qui est Mélodie à Kundama bientôt là Tokyo Tika na lié au Sengeli et l'équipe bien m'a c'est ça bien. Vous avez pas chance peut-être il y a comme la Mélodie toi à côtoyer. Ouais. Na occasion ni. Et na tournage kaka ezaka na film ya Edo Kaungu to tournera na ye Mélodie donc azara ser nanga c'était bien. Gentil na tournage donc c'était bien les gars est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment ça jour pour jour tout ça matanga bongo ya Mélodie na simalanga wana moni na zaina Belvibela vraiment félicitations aux artistes comédiens na moni na simalanga je pense que na arrière-plan na zaina Belvi na pesa tambote na pesa s'il vous plaît. Oui, je comprends, je faut comprendre c'est la bongo. C'est la bongo. Faut comprendre la bongo. Na pesa ka tambote Massa, na komba mère akoma mère yango merci c'est bon yango te OK kasi na komba mère on a lombit na komba mère massa kasi na solo lit kala mtabirut na solo lié mais na solo lié massa asalinga signe atalaki nga tanga atalinga nga asalinga no signe voilà vraiment ezalaka boye artiste comédien Belvi bato balingaka mingi bo comprendre les loso mona bato entoura qui est eza bongo bebi tonto biso ka mbote Madame, tout félicité surtout, moi tout félicité surtout na présence na surtout premier jour na acte sala qui tant au yoka c'est n'a pas ça mbote seulement n'a pas ça mbote tout premier jour félicitations na bino ba ces comédiens na acte musali et beaucoup ndi muninga na bino malamu soko za tel ba moko loba na ba fan surtout parce que na bona tshelo micro tembe le lobi d'amingi toza moment matanga eloka na loba na bafani na nga nyonso baba balinga nga mingi baza toujours na confiance pour na Belvi na bango balinga mingi et puis na moment matanga elo na yebisa bango kaka baza toujours ensemble avec nous ba compatir parce que na moment oyo nde mitemo eza kozoka bango musala bango eza ka ko bondela pona biso pour que nzambe o abandara ba play ayeba comment yemoko ako bande ba play nae donc c'est juste ça base à l'ensemble avec nous. Merci beaucoup. OK, merci. En tout cas, la série continue. Je pense que Boitu Kolanda interview il y a Belvi Kandi. Boka moi teta bomole bato entoura qui est il est vraiment aimé vraiment na pas la monde dans lelo ba comédien. En tout cas, toujours compter toujours interview na biso. Merci beaucoup. Tozali à la cinquantaine, je pense que na pembe nanga bozo mon baptiste comédien quand on a certains bagarres na gauche nanga zana Viviane. Dans tout pendant septième bagarre, septième. Comme dans l'organisation matango et bandi, na bino baptiste comédien de Bosali. Mais chaque fois tout le monde a matanga bolela kaka gouvernement mama di mama mama Denis mais bon ba yete. Mais beaucoup de people muninga na bino malamu. Mais siko monte bimaka mabende bato benga balobaka bino bolela chaque fois. Beaucoup de na bino kaka bokunda bino moko. Oui, bolingo to lakisio vraiment en tout cas et salibiso et sengo makasi. Ce qui te le barabongo moni po ta mususu makoki ezala raté. Mais makoki pe ezala quitté mais tellement que to betaki le boko na mesa to lo baiki nzamba sala nzamba agir donc nzamba sali agir no moni que
biso artiste comédien na mwanda mdom tozaki nango to sangisi mais lingo lo bateke non ceux qui batu musu ba salicité non il y a bato pour ba soutenir bazali mais balingi na bango te to tanga bakombo na bango ozomona po comme ngaka ya kinga na tanga ki kombo non ba pesi na bango bambongo mais to tangi de bakombo te pour éviter un peu ba problème mususu ba polémique mususu o ya de gauche à droite donc voilà to kunda rapport to kunda négociation na kimia nyonso donc voilà yo ko bakisani par rapport à la question à Tunier surtout. Mais ça droit na biso faut ba kundara biso ngako tundenge to sali ke to sangisa boye ngai na sepeli na ngote oh oui na sepeli na ngote po musalo to sa pona mboka to sa pona mboka mira moi ba mbongo na biso mike wana futo lesa rabana na ndako mais tant tozo kufa boye fu leta kundara biso to ko sangisa raté mais na peska merci na bato yo basali ke makambo eleka na kimia donc nzamba bakisela bango ya ebele penza pesa mais lo moko na lingi na bakisa vraiment ezake to moni melodie ya kundami message ni yozo pesa par rapport à bino ba ces comédiens chaque fois so matanga ezali bato ba koze mbongo bisaka ba problème o to moni ba problème iti c'est-à-dire quoi. Bon, moni président Lombe so akoti makambo donc akotaka makambo na ndenge ya mayele nyonso intelligence nyonso sagesse nyonso tout omoni eloko esengaka yanto lobaka eloko esengaka il faut ko sangisana ko solola ke ba dispute zalate po soki bandaka la boy to noko sala ba biloko bandaka la ba ko sono lingeke zalate les réseaux sociaux pe bino bolingo botala mate omoni ke lokola to gérer ba voice na biso to gérer nyonso ya biso de ba mabe na biso to sali to kundi yango donc vraiment na pesi na betika maboko na ba artiste vraiment bravo na ba artiste nyonso vraiment en tout cas na ba o bazara mitema mikusi o bazala na bakanda o balingo silika ba moni ke non ah ndenge nini ba artiste comédien basali boy o mona ke ba sali effort ya retoucher mitema na biso mais nzamba lobi te ya mbalo fubo tika bango bakunda ndeko na bango na kimia en plus pe mutu pe bakundi pe azaki mutu matata te mutu ba problème te azalaki so sali kabne so pe kamelinge ya asani ni akimine yango donc voilà yango moni ke to kundi pe mélodie na ndenge ya kimia neti ngai naza na partie na nga Congo ini pas maître Kazi donc maître Kazi azali ya mélodie po bazane avenir moko malgré tout ya longwa na yolo mais azaka toujours na kati ya yolo parce que famille za na kati ya yolo ne pas zuli kanisa le bige non ngai pe na le landeko na nga na kati ya artiste lokola biso pe bandeko ne pe artiste toza na kati ya Congo ini ne to leli elongo na maître Kasi donc comment que ba soutien déjà yango na ezali donc eza na bato ba soutenir mais ba bimi na bango ti ba bona bango komi bimi ça donc voilà. OK Viviane septième bagarre lobby bo gérer ba voice na bino o bosaka na ba groupe WhatsApp pour na enterrer peut-être mon fête donc bino ba comédien bozo ba voice na bino boteka kango bo misaka ngo ba bimisaka ngo ponga na sala ngo te me ba bimisaka c'est que bato basali na organisation oyo nde basali musala mo kitoko makasi mira bato basali na organisation ya mélodie en tout cas coup de chapeau félicitations mambo bandeliti souke l'équipe bien merci au continue interview na biso je pense que na gauche na ngawa tozali bon na famille ya mélodie bato bandeko ya mélodie pena bangoyo bandeko ya mélodie bonjour. Bonjour maman. Bonjour papa. Je pense que bino bozali famille à mélodie, bofanda ki na mélodie. Tant que bomoni ba comédien, ba lati likambo oyo. Gouvernement a aidé mais ba comédien ba lati ba sangisi mbong bazui ndeko na bino, ndeko na bango ba ye na bango awa, ba ye na accord na kishasa lelo yo, to moni corps à mélodie ezo malelo. Bino famille bokolobani surtout na ba comédien pe na monde entier bato bazolanda bino. Vraiment topesi bango merci ya mingi na bolingo o batali si vraiment na kati ya moninga na bango oyo asalaki na bango vraiment bolingo oyo esukaka na mélodie te et continuer kaka vraiment nzamba pambola bango donc nzamba bakisela bango mikolo porte ya kufa oyo mélodie ndenga ke yesuka po eloko ba comédien basali te et marqué biso donc tozanga ndenga oloba mais tolobika merci. Tobika merci. Oui, merci. C'est comme ça. Merci. Maman Baksanini. Ah, papa, Nanina Bakisa Yaliboso. Merci la présidente Lombe. Merci vraiment l'effort ya sali ya kolongole bembe na poenwa kokoma na ona Kinshasa. Président tozaki sur espoir te. Espoir ezaki pena te ke koki koya mais
tomoni pena ke baartiste baza batanguya ekatisi eye lelo mpe tovivre yango pena na cinquantenaire tomoni bango vraiment topesi bango merci bazalaka kaka na bolingo boye bazalaka pena na bolingo boye me balakisaka biso teke bolingo kaka soki moto akufi soki mpe bazalaka nango vraiment nde bavivreka ezalaka bien parce que tomoni baza na bolingo tolali na bango na la grâce batiki mpe biso te lelo mpe toye na biso baye na biso awa na cinquantenaire donc topesi bango vraiment merci vraiment. Ça va ils ont les acquis famille à Mélodie bandeko Mélodie ba camarade à Mélodie ba bazalaki na bango en tout cas tokotiki la bino temps nyonso bo tala ba image ya obsèque ya Mélodie. Merci. Notre sœur, notre collègue, notre amie Nicole Poli, Mélodie ba Diamant. Sur ce, nous demandons aux artistes de passer derrière, juste devant la moque, quelques artistes qui vont accompagner la dépouille mortelle jusqu'ici. Donc nous allons faire le tour pour arriver ici. Donc Mélodie Badiama, artiste, mérite respect et dignité. Voilà, nous invitons les artistes de passer juste devant la mort. Il y aura un autre artiste qui sera devant avec la photo, la grande photo de Mélodie Badiama jusqu'ici. Merci. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zanga lolo yo azosale zamba lolo azosale nayepa na yo pananga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangole azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azala bana. Komba mana Yesu. Komba mana. Tino. Yesu na bikina tato. Yesu. Papa na bikina tato. Sasa réunion. Kapena tato na bosambe na yo. Yoka bosenga nanga sambaka basale. Yoka shishe na mbele sambaka. Naye na bapasi nanga osabosa mbele yo. Naye na kosanga nanga osabosa mbele. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Fundela nga Yesu, Yesu. Yesu
bisenga senga nzambe nalobi vi yapesanga kabelanga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalobi te bisengasenga nzambe lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai jesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelera Watitishina nsambi watenzelera Yeso yeso Mesa mukatangalisa Mesa mukatangalisa Mesa mukatangalisa Mesa mukatangalisa soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzamba nakotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzamba swanga soki nakoma kobina opekisanga te oyebi te makambo nzamba salonaka nzambe nazobindela aza nzamba bosolo oyo naza koyembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yembezanga libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo ayoki bosenga na nga nzambaka masaya ayoki suje na ngai nzambaka nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabaptiste du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ils ont bougé obinaka wapie mpona kwambola yo ingénieur on est ensemble na yesu bongo tozomana mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola lingana aloba kelekele sala ngombe Syndicat que Dieu vous bénisse. Je pense que tant que vous avez la vie que nous allons après les camons, vous avez une mélodie dans les camons. Et là, on dit peut-être que vous avez une vie dans les mélodie. Non, ça mélodie m'a bébé parce que ça m'a tout partagé qui n'a tous les groupes manco. Après tout comme avec mes camarades, c'est que mes souvenirs sont belés. Il y a un kaka pas sans thème. Merci beaucoup.
Kati. Kanisa Mélodie na likamuni surtout le rôle des derniers jours. Non, quand ça est quand œuvre na salaki vraiment a manqué biso makasi parce que bané déjà ko manqué biso tant azalaki até azalaki ko manqué biso et en espoir qu'un jour akoya boyeme aye bembe donc azo manqué biso vraiment a manqué biso na ba œuvre na ba rôle na donc to manqué vraiment mutu être beaucoup cher voilà. Lamté et pas la Mélodie ba diamant zaki yaya déjà tant ba côté pont noir na yabaki à travers des faits d'Assiva Ilunga ba toza ba Miguel dans zaki yaya mando pisa ba conseil souvent ce n'est pas non na benga kaye au moins zemo ba boss mo belé moi tokota ki capec tokota la bo donc azaki vraiment yaya même voyage au cas to kufo na koti braza na bengi na bi yaya ndeza bona koti na koti pendant mais ça va course na côte à palais et puis OK mais ngapé santé so déranger na comprenez peut na sona kilo moto na komi braza les lundi na komi braza pour na kaita on a une nouvelle à kufi donc ti na kaita bit na kingate donc akima yaya moko on a besoin na mabete mikando conseiller ozaleki sala bo koti monde théâtre yaya nyoso yaya mama nyoso mama donc so ngalo na za Mélodie ba diama pour na respecter ki miko na kutaki et mon peu donc to soleil belé donc so ça nga passe na moni jeune fille na do ni mona ki sou passe na do light ça est donc na ebité muta ko linga mona lokwa mama ne bon batu nyoso baza mais ye no bengi mona popi na ye donc ça fait mal. Marie-Jeanne, vous travaillez avec on comme na suka je pense que eza na eloko moko ko loba par rapport à l'organisation na bino bosali bon eloko loba vraiment ezate ezaka ke to comme na suka olika munyoso ezaka na temps nango to bandaki lelo to comme na suka donc on a kolo bezaka ka au revoir Mélodie. Diom todaki na finance to comme na suka rapport ezanini batba retenir nini surtout côté finance et là on a okolo bakake réussite yango bomo et monani na miso donc rien à dire to bandaki on a débit pe to comme na ngoti na suka tant to ketika Mélodie pour appeler manaye na kimia et puis to kozonga to revendre quelque part bon mona ke réussite ezali total quelque part on ezala wapi toza na wapi na Oshwe en tout cas na bosani kombo na Kratos ok voilà on comprend hein mais quand même l'organisation sali soki kuna na Kratos kuna Oshwe kuna orchestre zali te kuna orchestre zali orchestre na yolo orchestre na yolo milaka bobina ka oliaka orchestre yango to moni to longoli ko place ya robina to kela on esika ya kimia donc to suti cimetière to kena Kratos to fandi wana to komela wana soki mwa pilipili ezali to kaboli et puis to kaboni na kimia ale soki muto olinga okenene yolo to pekisi mutu te bato mosusu bazwaka na ndenge mabe bino boyuti kolela boki kolia boki komela par rapport à passion kombo nango yango wana bain de consolation voilà oui tokende toala bus mo ezali ba bus ezali pour ba ndeko nyonso ba contribuaki ba bus ezali oyo komema bango cimetière ele ti bango pe mutu bazana droit que nous vendre sika auto sur derrière oya sala matoya koyoka ayoka donc consoler des familles soki parce que porter tikati na bango kaka molimo mosantu buka kopesa bango kimia beto ke de kotika de konabiso na kimia esika okende ko pema Zambia pambola bino amen. Merci beaucoup maman José Zita. Merci. Fille de papa Mpoy Moyele Antoine décédé et de maman Ayabouli Bakadren décédée également. Elle est née le 22 juin 1985 à Kinshasa. Elle s'en va en laissant un enfant, une fille de 8 ans au nom de
Macadrène Panika. Nicole Poyer, ici d'une famille de 9 enfants, dont elle était 7e. Nous courons derrière le temps, nous sommes tellement brefs. Nous passons directement à la filmographie. Nous savons tous que Nicole était artiste. Nicole a joué. Nicole s'en va et laisse des œuvres. Entre autres, Nicole a débuté sa carrière au sein du groupe Sans Souci et Sikawapi Ayebanaki. Dans le groupe Oya Bimela, groupe Sans Souci. Ma pièce, le film Le Cola, livre sacré, malédiction, famille Yanani, Makila Yanani, complot, Zunguluke, Toyebite, cadeau surprise, Kebana surprise, Ponanini Boye et tant d'autres. Nicole, en quittant le groupe Sans Souci, a fait aussi un tour, a travaillé dans le cadre de Nzonzing avec Bandeko ya Pléiade. Là, je vois Masebe. Au sein du groupe Wana, à Saliba, pièce locola, chocolat partout. Là, c'est Kate, Serpent le Boa, Mosakoli. Kebi Nicole Mingipe, Nanzonzing, à Saliba, pièce sur film à Ebele. Entre autres, Bor et Zanga Combo, au sein du groupe Les Amis, on dit quoi de mélodies? Oh, le Lopé, Tomoni Bakter, Bazali Awa, bah, pour rendre hommage à la présidente Nabango, la maman Nabango, Basali ba pièce locola, Zeladio, passe y a locataire, Mobali bébé. Mobali à bébé. Voilà, là c'était la filmographie au Italie de Konabiso, Mélodie Diamant. Nous passons directement dans le témoignage. Vous savez, nous avons à 3 personnes pour le témoignage, nous allons nous pousser 1 minute. Moko akahuta na libota, moko akahuta na baninga na ye ya mosala ba artiste et comédien, et moko akahuta na ba camarade na ye oyo bazalaki na ye longo. Sans plus tarder, nous appelons un membre de la famille pour témoigner. Na kombo ya